ya sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo. Awa mituka nde mituka, ozana posa osomba mutuka. Kande boyebi benga Gersh biashara, bisika mituka ya kalite ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore, ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka kalite te, mais muke kaka ne batekaka kalite. Chez Gershom biashara, c'est la qualité, hein? Kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli, soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi, hein? Numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa, ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara. Kuna qualité, kuna biloko ya kitoko, kuna biloko ya mafuta. Kande bomona awa Gersh biashara Tokos, Gersh biashara, c'est la qualité. Gersh biashara, bisika masolo ya kitoko. Dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo, ya koinda nde ya koinda, ya kobeba nde ya kobeba, ya kosala somo nde ya kosala somo, ya kosala nzoto malili, nde ya kosala nzoto malili bandeko nanga na ndenge moko ya kosakana teo. La famille lelo toye kande toyaka na yebisaka bino toujours soki dossier ya koloba ezali, en tout cas eza musala na biso ya koya toloba, soki pe ya koloba ezate en tout cas na kovanda kimia. Lelo na yeli bino dossier ya pasteur Mike Kalambai. Na bandi boza ebele o bozolanda biso, ebele batu o bayebi le pasteur Mike Kalambai, ebele surtout et encore ya batu oyo basepelaka toujours et encore na mateya ya pasteur Mike. Lelo toyeli bino sango ya pasi, toyeli bino sango ya mawa. Pasteur Mike Kalambai, hein, le pasteur Mike Kalambai bandeko nanga, nini ekomeli. Ça fait déjà une semaine après inauguration ya église naye ya dans sa présence church. Biso nyonso toyebi église wana, ebela batu kutu basepelaka kokota na église wana, ebela batu basepelaka na bango kokota na église wana te. Pona ba raison personnelle, kande na lobakango chaque jour, hein? Eza na babilo mosusu oyo tokoki koyebisa batu ke non salame, eza na makambo mosusu soki mutu ye moko aboyi. Moyen to sala autrement eza te pe moyen to boya ezali te o eza bongo. Naka ya pasteur Mike Kalambai bandeko nanga toyaki kolala kolamuka na ba dossier ya sika, toyaki kolala kolamuka na basango ya sika, toyaki kolala kolamuka na ya pasi pe mawa, toyaki kolala kolamuka na ya mokili mawa te. Concernant pasteur Mike Kalambai, s'il vous plaît botagele biso penyel. Encore penyel alingaka toujours ya mabe ekomi la pasteur Mike Kalambai, hein. Penyel penza sepelaka na mabe, soki ka yoki ke mabe komeli pasteur Mike, en tout cas ezalaka neti louange to adoration na matoi ya penyel samba. Pasteur Mike Kalambai biso nyonso toyebi ye, aza pasteur likolo nango aza chantre. Pasteur Mike Kalambai koyemba bandaki depuis kala, abandaki koyemba diku, toyaki kolala kolamuka tomona kaka ekomi échanger, ekomi lisusu pasteur. Parce que na batan ya kala biso nyonso toyeba kaka le frère Mike Kalambai. Et du coup, eyaki ko changer ekomaki pasteur Mike Kalambai.
ebele ya bato bamitunaki eza nini bapakolaki ye plutôt mafuta na eglize nini mpo ke azala pasteur ekamusa mpenza bato ebele kande boyebi eza na bamakambo mosusu bien sûr biso toza banani toya kojuge soki mutu ye moko aponi ke non alingi nazala pasteur biso toza banani toya koboyela ye donc toza kaka sanse e oblige ya koya kokota kaka na likolo oyo ye moko pasteur alobi ke aza pasteur eza mwa bongo lelo toye na dossier awa concernant pasteur Mike Kalambai bandeko na nga nayokaki nzoto malili nayokaki somo nga moko na oyo bandeko na nga makambo tomonaki inauguration ya pasteur Mike Kalambai tomonaki présence ya mama na biso Denise Nyakeru mama Denise Nyakeru azalaki kuna tomonaki na ndenge surtout mama Nyakeru akendaki koyamba pasteur Mike Kalambai en tout cas eye kosala mwa mbutu ya makasi eye kosala somo na communauté na biso eye kosala somo kaka nde toyebi biso nyonso na mokili bato ebele bazomituna nini ezoleka entre bango mibale eza nini bandeko na nga eza na bamwa quelques réactions ya bandeko na biso kande boyebi congolais azalaka toujours mutu moko azalaka na bainformation congolais azalaka toujours mutu moko oyo akotaka na mozindo ata bisika oyo faut pas tokota na mozindo mais congolais akotaka na mozindo elobi ata bandeko mosusu mama Ines nga nakotaka nga penza nalalaka te mpona kotonga mpona koloba makambo ya bato nalingaka penza kokotela ngo na mozindo wana ezalaka penza mosala congolais alingaka bongo congolais alingaka bisika azali soki makambo ezolobama yesi foke akende koboma mutu mpona koyeba verité nyonso en tout cas congolais akose permettre asala ngo na PTP na facilité nyonso la famille eza ya somo awa pasteur Mike Kalambai côté mosusu pasteur Mike Kalambai aya lisusu côté ya kedon ye nde pasteur ya solo pe pasteur ateyaka kitoko na Congo mobimba papa ata yo moko olingi obanda lisusu rando na pasteur Moïse olingi lisusu obanda rando na pasteur Moïse yango pasteur Mike Kalambai azoluka na minute oyo bandeko na nga botika nga nanu aloba parce que toyebi biso nyonso ke soki mutu ozosala eloko ya malonga il faut normalement batu baya bakumisa yo batu baya batombola yo yo koki kobanda komitombola yo moko kaka te ke non nga nde nateyaka la famille tolanda nanu bamaloba ya pasteur Mike Kalambai ngai ya bino mama Ines NM officiel na yozonga mwa nsima toyoka ye nanu. La meilleure chorale du Congo, vous êtes prêts? Oh, je vous félicite aux Oboya. Amen. Moi je les appelle du Congo. Un pasteur qui est venu ici le dimanche les a appelés la meilleure chorale d'Afrique. Que Dieu vous bénisse. Du monde. Du Congo. Comment on peut avoir un meilleur pasteur du monde avec une meilleure chorale du Congo? Quand on a un meilleur pasteur du monde, on a une meilleure chorale du monde. Yes. Somme. Ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka nde batekaka kalite chez
Gersom biashara, c'est la qualité. Hein? Kande boyebi bande konanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omatina mutuka oyo yomoko osepeli. Soki omatina mutuka oyo yomoko oyoki yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi. Hein? Numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara. Kuna qualité, kuna biloko ya kitoko, kuna biloko ya mafuta. Kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara, c'est la qualité. Gersh biashara bisika masolo ya kitoko. Mama Denise na place que no yamba papa Mike Kalambai kuno o yambeli ye nini. Mama, est-ce que yoko yamba ba tata na bongo na baba nzoto? Hey mama, est-ce que yoko yamba ba miyibi wana ba pasteur? Des succès des pasteurs là. Est-ce que maman Denise, est-ce que yoko kendaka ba église ya batami yibi wana o yambaka bango na nzoto, ba pesa na ba bisou mais maman pona nini yango mama? Pona nini maman na biso avec respect maman pourquoi? Maman ko sala suli kambote mama sambela na ndako. Église yesu kuna zate. Maman prie à la maison. Ce qu'on nous semble pour la biso ba congolais. Mboka na biso bonga nzamba soutenir yo fungolo mémoire. O bonga sala biso pays. Maman sambela kana na ndako pasteur moko azana ya malonga te. O azote liloba ya nzambe ya solo azate mama. Na yoki kanda maman ko yamba Mike Kalambai. Na yoki kanda muteme na yoki mabemo ko na bi mais maman po na zo sala boy mama. Maman zo sala biso boy pona nini? Ozo yamba tata ona na kati église wana mama. Papa na zo sala biso nini? Mbongo na ye moko ya bafute na bana pionnier classe. Bana pionnier bazala ba piscine na mapango. Bana pionnier ata mukolo moko ba bengana na bango na classe te. Bana pionnier bazala ba PlayStation. Na ndaka bana pionnier wana couré kata na kate, maye kata na kate, sentinelle na coin, et pa ya Mike Kalambai. Siko bongo biso peuple. Peuple oya biso sikoyo bana na biso bakendaka ba classité po société ni nandaku na mboka misale zate ba société zate o bato okende ko kotika ba CV basala boyebi ke mama na mboka zate ezate boyebi ke peuple zo souffrir mama mbongo wana ata ba bibo bazaka na bambongo ba mabonza mama kana o ko soutenir wana mama kana o ko soutenir wana mama mabe yo ko soutenir muyibi wana ba muyibi. Maman va sembler que Nzambe te maman. O kole boye maman ko kola ka te yo maman de président tala mboka na Congo. Tala mboka na ozana ba recherche. Tala ba Rwanda bazo bundisa mboka na yo. Po les kolomboka na minute oyo. Tande bazo bundisa mboka na maman. Mi yibi wana ni susu. Ya nini? Oko soutenir yana nini? Bana ne bazana congélateur et kata courante. Yaourt ezali, bestek ezanga raté, ba frite bazanga raté, sécurité ba sode kende. Yemo ka chanza ka sapatu. Mama Denise likamuni ni be mama na biso. Likamuni ni peuple zo kufa. Peuple zo kufa. Tondimi ma ezala raté courant ezala raté. To vanda kala musu na Congo 2 mois courant zate. Na mboka lokola Congo, mais ba mboko ya mikie. O bazana recherche te, bazana ba courant kata na raté. Mama Denise au hôtel biso makamu mususu te mama nanga nangaki na tchana miniature mais talika mukonza mboka na ko tchana miniature teke ndenga zo pesa de susu papa na ba bizu bongo na boyi mama na salaki de ba capture d'écran mama bokolane mais mama président to pesa bango mbote ya loboko mama ya loboko mama umonaki mama bobila dawate ya loboko bako pousa na kate bata pamba tanga mobutu ba pasteur na bazalaka te mobutu atindaka loi moko ba pesaka loi alibo jour so mobutu la moka na tongo alobi bokangela nga be église nyonso botika kaka église catholique be église de réveil mama Denise boko pesa pe loi bakanga ngoti mama Denise boko pesa loi bakanga be église yo je détruire son mboka c'est be église ils ont détruit mboka mama Denise papa titi ki seke di be église réveil boko pesa la biso loi bakanga quelques églises na veni moko to na 10 églises mais venir na soki mbule beti bato badindaka okasi nzambe okaka ba prière wana te po basambela nzambe te mama Denise distraction église etala na bar église kotoyo bar kotoyo église kotoyo terrasse kotoyo il faut to makoloba mama mboka mama Denise la moitié rando la moitié mama mboka la moitié bordure pour ba yuma balala gidena c'est Chantal Bolangeso mokambi wa ekolo mapata eke kwa Congo ça c'est la reine c'est moi qui dirige et c'est moi qui commande wala bordure binemi bosi dans la bovanda na se na lobby mama Denise s'il vous plaît maman toujours kufa
Bamo kote la biso la bandako bamo boma biso. Bazo boma muto zo belela na kufi soda zate muto wa ko kabola zate. Biso bana poto tozo kende gisasa tozu hotel na biso to louer appartement ba ko kote la kabiso ko yiba biso biloko na facilité. Mais mboka ezanga ndenge nini? La meilleure chorale du Congo, vous êtes prêts? Oh, je vous félicite aux Oboya. Amen. Soyo pe ba féliciter baninga ozo ni liboye ko ni. Moi, je les appelle du Congo. Un pasteur qui est venu ici le dimanche les a appelés la meilleure chorale d'Afrique. Que Dieu vous bénisse. Zamba Longolabino, Bokoma du monde. Zamba Pambolabino. Du Congo. Comment on peut avoir un meilleur pasteur du monde avec une meilleure chorale du Congo? Aïe, 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 aïe. Quand on a un meilleur pasteur du monde, on a une meilleure chorale du monde. Yes. Voilà, de retour, la famille na bandi biso nyonso touti kolanda awa pe toyuti koyoka le pasteur Mike Kalambai biso nyonso toyebi pasteur Mike kande to nalobaka toujours ezana batu mosusu soki ba beteli biso lisolo mosusu to ko reconnaître bango te mais ezana batu mosusu neti ba pasteur Mike Kalambai baza penza batu moko biso nyonso toyebi na bana mike o bauti ko bota malelo ba yebi pasteur Mike Kalambai. Pasteur Mike Kalambai nazongela nanu ka ndenge azokumisa ke non chorale na ye eza chorale moko eza meilleur ya Congo mobimba mateya na ye eza meilleur na Congo mobimba aza pasteur oyo aza meilleur. C'est vrai la famille quand de boyebi ezalaka toujours important koyeba ndenge nini ya komikumisaka. Soki okozela ke non mokili nde koya kokumisaka nga yango bomonaka bato ebele bakotaka na ba déception ya makasi. Il y a de ces personnes bisika nyonso zokendaka yo balobelaka yo kama be ata soki osali malamu ndenge nini omonaka batu balingi kaka baya kolobela yo mabe eza na batu mosusu bavivraka bongo. Siko soki yo oza na baka ya bongo ba situation pe ba circonstance ya bongo c'est vraiment important yebaka yo moko ndenge nini akomikumisaka parce que na mokili ya lelo soki okozelaka batu o soki nasali likambo ya mabe batu bakoya koloba bakoya kokumisanga ekozalela yo pasi pe mawa batu bakoyaka kolobela yo soki bamoni osali mabe. Soki eza na batu o bafingama makasi na mboka oyo surtout ba musicien chrétien pasteur Mike Kalambai afingami na mutu afingisa ye makasi Sepenyel Nsamba. Après kaka divorce na bango, en tout cas, pasteur Mike Kalambai a fingama na niveau moko pas possible. Toyaki komona présence ya Mama Denise na inauguration ya église ya pasteur Mike Kalambai. C'est vrai quand na lobaki na ba émission nanga mosusu ke notre Mama Denise azalaki penza obligé te parce que toyebi biso nyonso ke couple présidentiel et sunga pasteur Mike Kalambai na ya ebele ba conseil misolo toyebi biso nyonso mais présence na ye quand même kaka po na biso ba congolais peut-être que maman alingaki atinda ka délégation bon toyebi te peut-être ye pe alingaki azalaki pe na posa aya kozwa lipamboli alingaki pe parce que na mokili ya lelo la famille il faut koyeba ke le sali est individuel okoki kozala na nyonso mais soki ozangi Yesu na vi na yo lelo to lobi okufi oke wapi lifelo mosusu mama de son côté amonaki kaka non c'est mieux nga pe nakende nanga koparticiper na église nazwa ata mwa lipamboli nanga ekosala nga bien qui sait toyebi te biso tozalaka bato ya liboso koyaka kokondane baninga me toyebaka te Mama Denise wana moni bato ya mbongo bazalaka na ba problème ka ya minene. Je vous dis la vérité bato o baza na misolo soki balingi bazwa problème bazwaka problème ya mukete bazwaka penza problème ya minene toyebi te mama na biso Denise Nyakeru azoleka na ba moma nini biso ngana bino toyebi te
mais okendeka na église à pasteur Mike Kalamba akendaki, je suis sûre et certaine que akendaki pe na sujet de prière na ye. Akendaki penza na sujet de prière na ye oyo akendaki kosambela kuna na église à pasteur Mike Kalambai. Ye pe souhait na ye eza que Nzambe alola a visiter ye, Nzambe alola a mona ye. Je suis sûre et certaine. Biso ba Congolais musala na biso ezalaka kofinga. Toyaka kaka koloba. Ezaka pasi botika pe ma Denise avanda.